Yokotala Mama Na papa Michel Mayabou dictature oyo za kolobake tango moto azui bokonzi tango boti moto na bokonzi peuple aza na posa koyoka ye peuple aza na posa pour que moto wana aloba moto wana asala pour etali intérêt ya nation dictature éclairée eza régime hybride pour le développement ya peuple bantou en particulier tozana na pota oyo Mobutu asala biso na dictature na ye esi ezali bokesi na dictature éclairée na dictature ya Mobutu bokesi ezali penza dictature ya ba Mobutu wana ezalaki dictature ponda koluka intérêt na ye moko tandis que dictature éclairée nangi na lobango dictature éclairée Mobutu asalaki dictature oyo tozobengisa absolue ou bien dictature pure régime on a bengisi dictature éclairée et ça dictature éclairée ou ça ko sangisa démocratie tant mokonzi a komi mokonzi na mboka il faut à pratiquer mokonzi na ye pour na intérêt à bato CGTV à la vitesse de la vie Congo Gold TV à la vitesse de la vie bana walandi mbote mingi na bino baebozeli bakuya kolanda biso to bandi na matali politique to koyamba bongo professeur Daniel Pia oyo azali bongo professeur na université Nzike yazali docteur en sciences informatiques et puis sciences de l'information, docteur éducation inclusive, azali licencié en théologie libérale et puis théologie pratique. Ezali bongo to na bosa te ezali bongo na loba na bolamu ki ngana azali professeur ya ba université ko banda na Congo pe ko kena mboka ya Afrique du Sud et puis na mboka ya Niger nazali docteur en sciences informatiques et traitement des informations nazali docteur en éducation inclusive et nazali théologien c'est-à-dire naza na licence na théologie libérale puis nazali na licence ya théologie pratique science ebele bongo eza na utile mpona yo bon omoni bible elobi tobakisa mayele fo kobakisa mayele likolo ya mayele yango wana omoni nzambe apesi nga mayele wana ya koyekola awa tokokota na bozindo bwa likambo toti kolanda yo mpe koleka partout mikolo oyo bakoloba likambo etali démocratie dictature éclairée dictature éclairée eza nini bon napesi yo merci mingi ndeko journaliste dictature éclairée ezali moko ya idéologie ya sika nzambe apesaki ngai depuis 2006 nazalaki na mboka ya ngele na mboka ya Angleterre ezalaki mokolo moko nakendaki conférence moko ya église prophète moko atelemisi nga alobi nzambe alobi ozonga na mboka ya origine esika bakoko na yo bazali mboka origine na ngai ezali Congo et puis na nzela wana nabandaki koyekola makambo etali politiko ya mboka na miso ya Congo alors naye kokoma na likanisi oyo nzambe ayebisi ngai naloba mpona oyo etali développement ya mboka ya biso ya Congo po etali développement ya mboka ya Afrique bon nga nasula na nzambe asula na nga na bavoix audible nzambe asula nga mpe na balivre mosusu kotangi nzambe asula nga mpe na nzela ya baprophétie ya bato nzambe apesa bango nini nguya wana ya prophétie alors nde bisika nayebaki kososola ete Congo na bamboka nyonso tu ya Afrique il faut to pratiquer ou tozobengisa dictature éclairée dictature éclairée ezali régime oyo ebongami mpona peuple noir c'est-à-dire eza régime oyo tozali ko regrouper mwa ndambo ya démocratie na nzela ya baélection
toujours démocratie, toujours regrouper moi dans la monarchie, c'est-à-dire que mokonzi tanga comme mokonzi, il faut à pratiquer mokonzi nae d'un point à état l'intérêt à peuple. Peut toujours peut pratiquer moi mouké ya théocratie, c'est-à-dire que mokonzi on se trouve pas dans Zambie. Et puis moi mouké pe dictature oyo za kolobake tango moto azu bokonzi, tango boti moto na bokonzi, peuple aza na posa koyoka ye. Peuple aza na posa pour que moto wana aloba, moto wana asala pour l'étali intérêt ya nation. Dictature éclairée est un régime hybride pour le développement ya peuple bantou en particulier. tozana na pota oyo Mobutu asala biso na dictature na ye. Est-ce que c'est une dictature éclairée na dictature ya Mobutu? Non, on m'a dit c'est pas pour ça le dictature balbazar en somme. Bon ouais même biso nini misusu. Toujours na bombo ya zibito. Bon, likambo, on a raison de que journaliste. On m'a dit dictature ya Mobutu wana ezalaki dictature répondre à ko intérêt na ye moko. Tandis que dictature éclairée nangina lobango dictature éclairée. Mobutu asalaki dictature otozo bengisa absolue ou bien dictature pure. Régime on a bengisi dictature éclairée et ça dictature éclairée ou eza ko sangisa démocratie. Tango mokonzi akomi mokonzi na mboka, il faut à pratiquer mokonzi na ye pour na intérêt ya bato. Alors na démocratie tozo mona ketan mokonzi akomi na bokonzi na ye akoluka d'abord intérêt ya peu ya bato ya famille na ye. Pouvoir na ye eza pour katombola bato ya famille na ye. Soit atombola bato ya parti politique na ye. Oh, na dictature éclairée, mokonzi tanga akomi mokonzi, pouvoir na ye ezali pona komema développement na mboka. Pona koluka intérêt ya ba oya ye. Nazo pesa exemple ba koko na biso. Oyo yo yebi nga na yebi, babanaki ko pratiquer dictature éclairée. Jamais dans mon chef coutumier à ça la peuple d'aïe mabi. À ça la sujet naïe mabi. Peuple coutumier a koki ko balelo que moto, lelo mi komi salami balé mardi mota ko tazambate. Nazila on ko mon moi dictature ite. Ndeni ni chef coutumier a pekis biso ko tazamba. Pour na bola munae peut-être ba koko ba ebisiye mokolo oya mi balé oyo moto na mokote akota zamba po oya kokota zamba akokufa. Bon, dictature éclairée, et ça dictature oyo nga na memi pour le développement ya peuple bantou. Peuple bantou alingaka ayoka mokonzi aloba. Peuple bantou alingaka alanda mokonzi. Alors, bato yon surtout depuis bakoko na biso bakambaki biso na démocratie te. Bakoko na biso oyo bazalaki liboso. Babano kokamba biso na dictature éclairée. Même Nzambe ye moko. Nzambe pas au kamba biso na dictature éclairée non. Nzambe tanga zoloba. Ainsi parle l'Éternel. Malobo nzambe alobi ainsi parle l'Éternel. Ata kotoko mona ngweza makasi mais ali pona intérêt ya biso. Nzambe alobi ke ba oyo bakolanda ngai bakozala mikila te me bakozala mitu. Na tango yo ndimo landa nzambe okozala mokila te mokomi mutu. Mais tango nzambe azopesa ordre. Ordre nyonso nzambe azopesa eza pona intérêt na biso. Alors na dictature éclairée, tango toponi mokonzi, tango toponi président de la République, mokonzi wana il faut à utiliser dans sa dictature éclairée pour na intérêt à peuple na ye. Pour intérêt, pour le développement ya baimboka, pour intérêt que mboka ekenda liboso. Mais démocratie o ya bino nazoka moi ndenge biso ba bantu to utiliser eloko moko eza libanda na biso. Voilà, oniati penza ote linzaka wana. Awa na ngonga oyo na tango oyo tokomi na bokonzi ya papa Faci. Eza difficile pambate na au mon assemblée wana na parlement clan ya Kabila nde bazali majoritaire baza majoritaire. Comment président Félix Antoine Tshisekedi a pratiqué des trucs éclairés wana ko niata mobe côté ndeni akoko banda bala moko likamba kata boye yemba zwaki consulter ye wana na pour respecter nini majorité parlementaire eux ezali na ngambo ya Kabila. Comment ko imposer sous à cause des trucs est-ce possible penza non nazo ebise loko moko ndeko toyebaka yango moto oyo nzamba aponi mokozi ya mboka apondami na nzambe
bato ya français balobaka ke bokonzi utake pa na Nzambe te. Président Félix Antoine Tshisekedi azali moto oyo ba peuple congolais baponi. Bien que dans le parlement bato mingi baza bato FCC, mais FCC il faut ba comprendre ko pesa mokonzi mboka autonomie ba pesa ye pouvoir na ye lokola mokonzi. Na lobaka ngotango nyonso coalition oya FCC na bato ya cash et komemela kabisu développement na Congo ata mokolo moko te. Pamba te parce que mokonzi na zela parlement aza minoritaire. Mais bato FCC baza mingi na parlement. Okomona décision nyonso oyo bato bakozwa na parlement e kozala kaka pona koyeba kosunga bato ya FCC bakenda liboso. Étant donné que mokonzi na mboka aza na représentatif moke na kati na parlement, ata likanisi ya ba parlementaire na ye. Et c'est là que likanisa malamu pona kokama mboka comme baza ba minoritaire okomona bato FCC bakoloba ke non tokosala makambo wana te. Mais na dictature éclairée mokonzi azali mokonzi. Mokonzi azali moto oyo Nzamba poni. Mokonzi azali moto oyo bakoko na biso baponi. Mokonzi azali moto oyo loi de la nature baponi. Tango yo komi na mokonzi na yo, il faut peuple ayoka yo. Pour que peuple ayoka yo, maloba na yo baza na posa balanda yango lokola verset ya évangile. Maloba ya mokonzi bisika nyonso biso to wuti ezalaka deja loi. Soko keni na mboka ya Angleterre, tango reine Elisabeth akotelema kosala discours, maloba nyonso tu reine Elisabeth akoloba ekomi loi. Et puis ngai naza komema dictature éclairée, ezali régime, ezali idéologie oyo ke peuple congolais ou africain appelle sa valeur na mokonzi oyo baponi. Potoponi na nzela ba élection, na sima ba élection, mokonzi wana de ifa luka intérêt ya peuple na ye. Atako aza minoritaire, mais maloba na ye ezali maloba o ezali majoritaire. Moto azata na suka ya mboka akotosa maloba na ye. Voilà ndeko tu koloba di kambo ya parlement bande kona biso FCC baza mingi baza ba majoritaire, mais Fatima ete ke ayeba ko tia vision na ye. Voilà pourquoi ngai nazokotisa likambo ya dictature éclairée akobanda parce que aza mokonzi. Comme aza mokonzi, il faut abanda. Tango to koti na état de droit. Est-ce que bato FCC ba sepeli na likambo état de droit wana? Ba sepeli na yango te. Mokonzi aza motu oyo ke azwi likanisi. Et na bokonzi na ye alobi bokosala likambo oyo. Tango ya zozwa décision que peuple basa likambo oyo azosala yango te ke pona d'intérêt na ye. Azosala yango pona intérêt ya peuple na ye. État de droit obisu to koti mokonzi azwaki likanisi alobi ke bozobeleki mingi na mboka. Bato bazotosa lisusu ba loi te. Soko lati cravate oza moto oyo aza likolo ya loi. Mingi na Congo awa ba o ba bebi simboka eza bato balataka ba cravate. Et voilà pourquoi mokonzi azwi décision état de droit. Na dictature éclairée maloba nyonso mokonzi akoloba ekozala teke puka bebisa bato na ye. Ekozala teke puka bebisa droit ya bato na ye. Mais maloba na ye eza pour que atombola mboka na ye. Pour que développement ekota na mboka. Mais na démocratie na bino comme tozomona na parlement qui sont pour botomboli, qui sont contre botomboli. Okomona ba oyo bazolo ba pour baza bato baza ba majoritaire. Ozo kangai ndeko ko se koti wana. Mais il faut siko mokozi mboka lo bake ngai na za mokozi. Ngai bo votaki ngai. Bakoko ba vote ngai. Nzamba apesi nga bokozi. Binu ifo botosa oyo nga na zoloba. Makambo nyonso tu nga na zoloba eza teke na bebisa bino. Mokonzi alukaka teke puka bebisa bato na. Dictature éclairée zoloba mokonzi azwi décision pour na développement ya mboka na ye pe intérêt ya peuple na ye. Alors voilà peut-être aussi mais c'est que comme sinon na yo ko partager na yo en coulisses hein. Obi na des soucis na zaïb na ba jeune. Sur le toujours kuluna pour dire gouvernement normalement faut de porter plainte na gouvernement. Mais te ndeko José
Mobutu oyo azoluka intérêt ya bana na ye te aza moboti mabe. Mobutu oyo ere ya pokwa bana ifo balia apimeli bango biloko akoli. Mobutu oyo mwana ifa kenda classe azopimela mwana duwa ya kokenda classe. Me koya na mokolo moko ke mwana kotomboka. Makambo etali kuluna. Eza likambo ya gouvernement te bato ba organiser likambo ya kuluna. Tango biso tozoloba ke jeunesse na biso avenir ya demain. Mais jeunesse wapi? Jeunesse oyo ba parents baza incapable ya kofutela bana Minerval parce que salaire oyo l'état azopesa ba parents eza ko permettre te que ba parents ba futela bana Minerval. Ezo permettre te que ba parents ba lesa bana. Ezo permettre te que ba parents ba sala oyo tope wana pona bana e bana ba ko se rebeller. Toza na situation moko na Congo na ngina yebisa biso nyonso awa indépendance esengamaki na 1960 ba o basengaki yango bazalaki banani ba jeunesse non. C'était pas des jeunes bateaux basengaki indépendance wana. Lumumba bazalaki na 32 ans. Tana zolo ba jeunesse ezali intervalle ya 15 ans à 35 ans. Lumumba bazalaki jeune. Et revendication à Lumumba pour l'indépendance ezalaki sur les aspects sociaux, politiques et économiques. Mais depuis 1960, il est long de José, yo yebi que na Congo tozo vanda, au comment on a jeune à Silisi Université, mais à ça na Moussalate. Et tôt, il y a chômage, il y a ba université de 20 à 24 ans, bah ça na 92%, na Kisasa oyo. Si ko ba jeune ba ko tomboka. Si ko ba jeune il faut ba lo ba ke non. Bisu to lembi likambo oyo. Na Congo ekomi pour ko luka mosala, il faut la motomoko ya ba réseau relationnel. C'est-à-dire au wuta na famille moko biologique, oyo baza na pouvoir. Ou bien au la moto à parti politique, oyo eza na pouvoir. Ou bien au côté da biloko ya tinate, ya rose croix, ya franc-maçon, ya occultisme. Pendant que baby sa jeune congolais, oyo bako bongisila biso mboka lobi. Et voilà pourquoi ngana telemeli likambo oyo. Na lobi ke ba jeune nyonso, il faut botelema. S'il faut même que funda gouvernement parce que baza ko assurer avenir na binuté. Mais au contraire, ba politicien baza ko utiliser ba jeune. Dans la campagne na bango électorale. Au Congo la ba ko regrouper ba jeune oya zangi eloko ya kolia o regrouper ye pour yebi ke tango ngana ko kenda na campagne songolo électorale ou bien na démonstration électorale ou bien na marche électorale na kozwa 5 000 francs na kozwa 10 000 francs. Au Congo ba jeune na biso baza mal utilisé. Ba politicien baza ko utiliser ba jeune na biso pona ko détruire avenir na bango. Alors c'est quoi ndeni ko sala ndeni to ko sala pote jeunesse et bakoyiba mosala basa étude nini po mingi bakuluna wana tokomona mikolo ko miso moi to le bagage insécurité na est qui ça c'est un ba comme so komi en tout cas même police e ko kate même police e ko kate ndeni ko ye ko lisa ba bilinge wana mosala surtout bakuluna ndeko José yo yebi na bolamu ke kuluna phénomène ya kuluna isalema na bato na kotanga bato wana wate yo yebi nga na yebi ba o bazali auteur ya phénomène ya kuluna. Phénomène ya kuluna eye pour la pauvreté. Eye parce que bano bazotanga kasi lisusu te. Oh, na lopoto balobi ke éducation eza source ya développement d'une nation. Bana tango bazotanga te. Et kokotisa bango pina pauvreté. Et voilà pourquoi eloko nga dazo senga na bakonzi ya mboka. Phénomène kuluna eza wana toyebi ba dégâts bana oyo bazosala butu moy. Toyebi bambeli o bazo paka bato butu moy. Mengai na sengi na gouvernement na biso. Tokoki ko bongisa biloko moko agro-pastoral. Ba formation moko agro-pastoral. Bana wana bazosala kuluna parce que baza neloko ya kosala te. Baza occupé neloko moko songolo te. Baza beaucoup basé na koyiba koboma parce que baza na nzala. Tango biso tokolakisa bango au lieu ko sala kuluna tala tolakisa mosala peut-être ya kokata bilanga
tolakiso musala peut-être ya kotonga ndako kozala maçon. Formation professionnelle. Formation professionnelle. Gouvernement na biso nazo senga na bino bakonzi ya mboka. Tokota na niveau moko ya formation professionnelle. Et pas na bana na biso, ce n'est pas dit qu'à mota que l'université pour qu'à comme moto monede. Pour na mboka oyo bato bazo souffrir mingi za ba universitaire. Bato ba sali ba formation professionnelle, bazo souffrir mingi te. Ba kuluna oyo biso tozo mona ba kuluna. Soki to tibango na un état de droit, soki to tibango na situation moko oyo boke bakoki kolia bien, bazo sana misala na bango, bazo lona bilanga na bango, bazo kela ba pêche na bango, bazo tonga bandako, je vous l'ai dit, kuluna ekosila na Congo. Quelque bien que ekombi pe ba aspect oyo nazo bengisa spirituel, mais spiritualité nyonso, soki moto nyonso azo sana musala makamu mingo biso tozomo na lelo tokomona ngo lisusu te parce que musala ezate chômage 92% na mboka na Kisasa. Alors voilà pourquoi conséquence na biso tozo ko utiliser bana na ka poda ko bebisa bango pona intérêt na biso o to utiliser bango pona intérêt à avenir ya mboka na biso. Alors tokomi bongo pratiquement na suka au Kolobanini parce que bientôt to fêter indépendance na biso 30 juin. Autour de Bangawa depuis 1960, Makamatin Mardi, Mboke Kumbamaika na idée de démocratie peut c'est le côté. Ce que les cantines aux Anango a tout CP là, n'a été sur le 40e anniversaire. 60e anniversaire, il y a indépendance na biso. Les cantines aux Anango. Nalingila lo babongo pona kosukisa. Premièrement, 60 ans il y a indépendance na biso. Lazo yebisa biso nyonso. Ils ont 60 ans, il y a misère. Peut-être pendant les 10 premières années, de 60 à 70, situation de la Kitoko. Mais plus précisément, comme il y a années 80, situation de Kitaka nase. Premièrement, on a eu bisaba, on a surtout bazoyo kangai. Échec, il y a biso, et ça parce que tu importé un régime. Ezali aba mindele to importer yango na mboka na biso. Échec na biso parce que to perdre ba valeur na biso. Il y a culture, to perdre ba valeur na biso. Il y a socio-culturel. Voilà pourquoi to zangi valeur. 60e anniversaire na biso oyo tozo fêter. Moi je crois que nazo proposer na ba jeunes congolais il faut to kota na un régime oyo ekoluka intérêt ya ba jeune ekoluka intérêt ya bato nyonso ekoluka développement ya mboka na biso. Et voilà pourquoi régime wana ngai naza kokwa au fond de mon cœur eza régime on a bien ici dictatorial éclairé eza différent na ba régime oyo ya dictature pure. Au contraire régime wana eza régime ya état de droit. Régime wana eza régime oyo peuple akokota na développement parce que mokonzi ya mboka akoluka sous intérêt na yete, intérêt à famille na yete, intérêt à famille biologique na yete, intérêt à famille politique na yete, mais intérêt ya nation na yete. Alors justement idée est-ce que vous avez un exemple dans mboka nzike na Afrika ou ailleurs où ba pratika dictature éclairée? Oh non, bazamingi mon frère. Toke kaka ipa bandeko na biso ya Rwanda. Kagame zako tombo na mboka na ye na dictature éclairée. Na Rwanda lelo. Kagame za lokola nzambe. Parce que Kagame azoluka intérêt ya peuple na ye. Ata ngai ezali kamoteke ya koyokana. Ngai nazo exemple ya kitoko ya Kagame. Kagame aza moto oyo azoluka intérêt ya peuple na ye ndenge bakoko na biso balukaka intérêt na biso. Jamais na mona bakoko na biso babebisa biso. Oh na démocratie oyo ba leader na biso politique africain baza ko utiliser eza pona ko détruire mboka. Kadhafi na ndeko na biso Libye. Nga na tanga na ba étudiants libyens na Manchester na université à Salford. Kadhafi abado pesa ba $10,000 lokola bourse par mois ya ba étudiant libyen en Angleterre. Na Angleterre.
Mais étudiant libérien, tant on va ça qui classe, bazongi na Libye, bakokuta déjà ndako déjà batongeli ye, bakokuta déjà mutuka bapesi. Mais dictature éclairée, il y a papa Nabiso Mohamed Kadhafi et ça là qui porte intérêt à peuple naïe. Et voilà pourquoi le régime ou la dictature éclairée, même bakoko Nabiso, ba roi Nzingankuvu, OK, Nzingankuvu abanaki ko utiliser dictature éclairée. Ba royaume nyoso africaine, ba abanaki ko utiliser dictature éclairée. Dictature éclairée est un régime pour un peuple bantou, pour le développement à peuple bantou, pour l'intérêt à peuple bantou, pour que Mboka la biso et que la liboso. Merci, Tonde Botondi. Pour rappeler l'issue de la Koyamba, professeur Daniel Pierre Ozaki, professeur de l'université Zike, Azaï Bongo, docteur en information. Docteur en sciences informatiques et traitement des informations. Nazapé docteur en éducation inclusive, licencié en théologie libérale et puis licencié en théologie pratique. Merci Mingi, Nabandi, to Soko Tozi Sungonga, Tokozongela Pamba Toza, Mambebe, Akoloba Mengongeza Moke, merci Mingi Abino, Bayobozi Libaku, Akolanda Biso. Tokomi abino en tout cas photo tosi mamboka papa abili kamba tete éclairé nous avons besoin ba idée oyo pomboka bima pamba te mokonzi ya mboka esika zali ala makanisi malamu kasi majorité parlementaire dès ko croyez pour yeba ko tombola mboka te soki biso totie maboko totie makanisi ya bandi mboka e ko tombwama. Merci mingi tokutani na sima mikolo mikoya. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV.